Donc tout ça après Nasuka tellement ezongeli na mutu. Est-ce que nana ibsa ba onki nga miel na héritier tout ça na problème. Nana ibsa ki bango bato. Mon bango bato ba ya ko luka ki non ba lobela ye. Nana ibsa ki bango. Bongo lobeso ko ya na te fo lobela héritier. Non écoute un peu frérot. Parce que je dis c'est ça quand il dit que non lelo miel a diembela héritier. Na diembele na nini? Ce ko diembele na lingana za lelo ke master. Ko fante na nani yao. Awo ebiso ke non na pesa miel za $50 te bana to yebana na eti lelo. Mais la vidéo no ezali o lata singla no ozo kumisa héritier. Oui! Oui, mon grand prêtre. Nabi, Migeniema. Okoyoka ngate kombo ya grand prêtre. Vidéo wana bozana ngocha awa. Okoyoka nga kombo yake. Neti nga na polémique ka avona nga. Neti na yebo epete na lobby ke no. Baibi titre album nanga na sola kana yo na émission na yo baibi yango lelo basai na nani tout nazo polémiquer musique et non ba vie personnelle ya bato parce que ça peut vérité solo la vérité mais yo il faut la siko na ba archive omoni siko ya baibi ni yo zo raté que non album na loba na album nanga na pesa comme nini na plateau na yo depuis 2023 ou 2022 je crois tout ça les émission tourbillon. Ah ouais. Dans un studio, nous avons travaillé. Ba moyen ya passer au biso tozo luka parce que maison nanga moto yo travail moyen nanga ya passer. Branci sur dernière photo clôturer monsieur. Ona. On est bien te menga na omona ya. Azipi lizopo mandefu. Zan. Giloko bandela sous photo okoluka photo mususu. Ama pipo te. Ma pipo a pembete. A teint clair boite. Ma pipo a ba tatou belé na maboko tout ça. Oui muto obeta olala na na ba avion na ba hôtel mais mazopo na linette na. On appelle ça idée beta na maison mère pe. Ntabeta na maison. Ndeko na ngai oyo. Peut-être aza trop penché na ndeko oyo pour ndeko asunga bandaye ko sunga ye tango tozalaki ensemble. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Mais est-ce que ça mabe? Comment on traiter l'obéson grand garçon bongo? Zela. Grand garçon, c'est sa question. On a fait bien pour bato batalaité. Ba comprendre pesa nganaza. L'obéson za grand garçon. Bino news bo beti na wengi musique à maison mère. Bon on dépend na ranson. Comment lelo yo komolo ba na TV l'obeso héritier abanaye ko côté laye na wenge musique à maison mère. Era ya na TV après ça impression il y a un intellectuel. Oko tangati mais tu fais pas au moins ate bat muso atanga danger mais so otale bozo a refléter te nini wana. Yo oye osiliki. Tango siliki osiliki na suka batunia boloba kasi ezalaki ndenge nini yo komo lobaki jour moko ngakutu na lalaki na linga na sala clip te ndeko nanga nde mutu atindaki mutu aye kozwa ngai amemi ngai banini etu tina sala clip wana soki pona yete bele na sala te. Personne n'est prêt. Personne n'était prêt, effectivement. Voilà. Personne n'était prêt. Donc 5 dates d'affilée complètes, dont 2 dates le samedi, le jour même, 14h, 20h45. Donc mission accomplie, c'est historique. Merci à tous, merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde. Merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena. On a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nino Okoloba pour la GTM Yadadjour pour la Congolais. Oh, c'est un message fort. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours de collaborer, mais en tout cas, c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain
Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines des constructions expérimentées, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci. Vous êtes belé, vous pouvez sur confiance, vous continuez à vous abonner à la chaîne YouTube de Biso Mbote. Nabino, Nabandeko, tout vos autres Nabiso partout dans le monde. Merci. Encore une fois de plus, Nabandeko, tout va s'abonner à la chaîne YouTube de Nabiso. Nabandeko, va s'abonner, s'il vous plaît, vous s'abonner, vous continuez à s'abonner, vous pouvez sa Fox, sur la Vérité Studio. Et puis, s'il vous plaît, tu as la deuxième chaîne, Chemi Gagné Mabo, qui n'est plus qu'on a beau s'abonner. Le concept est belé, au Kabola, Naba, l'écho, va s'abonner. S'il vous plaît. Nous avons un réel plaisir na fauteuil jeune amoureux. Nous avons un grand parmi les grands chanteurs. Il y a beaucoup de miel des sons. Nous avons analysé les marabébélés, il y a des musique et puis toujours il y a des programmes, il y a des titres, des programmes, il y a des concerts, des programmes, des albums, des projets, tout. Nous allons à travers cette émission. Merci. Nous avons tout le monde. Mamassi a pris ce rendez-vous le 28 mars, clôture, il y a moins de la femme, na Kinshasa. Dembi ke ba maman belé ba oti poto ba na Kinshasa, ba oti Amérique ba na Kinshasa, ba femme d'affaires ya Kinshasa, ba maman ya Zando, ba maman ya Wenze ya Liberté, ba maman ya Zigida, ba maman ba Wenze tout. Ola ta bien boya na bossa la fête ya couture ya moi de la femme avec Mama Sis de le cœur grand parmi les grands chanteuses ya Mbokana Biso. Le vieux Jossard a passé sur rendez-vous, le padre Ferrigo là je m'excuse, a passé sur rendez-vous le 4 avril 2026, donc en tout cas, il y a 2 semaines, il y a un événement à la communauté congolaise où grand artiste et amour qu'on a vu sur devant plus de 20 000 personnes à la Cor Arena pour la première fois. Bandeko va jouer à place Tebozo à place Boeto dans les 4 avril avec le padre Bilangalo Yembo et on a fête et on a vraiment magnifique où il y a la surprise et on a ébélé. Le vieux Jossard Nyokalongo rendez-vous le 24 avril na Zénith de Paris. Donc, boye belé bozo à place na milo bande retour en Arabie Saoudite après 24 ans. Retour ya vieux Jossard Nyokalongo na Paris na Zaikola ngalango grand complet boye belé bande kono ba jouer à place té bozo à place na milo boya bosa la fête avec le vieux Jossard Nyokalongo. Maestro Fabregas le 5 juillet na Barcelone. Ba mourir bonne musique, ba Congolo ba linga musique, bozo à place na bino, s'il vous plaît, billetterie déjà ouvert, Donc, avec Fabregas na kata Barcelone, alors que ma histoire pour la première fois, Room bezo bête na Barcelone avec un maestro Fabregas. Donc, bandeko no ba jouer à place, s'il vous plaît, bozo à place, bozo mbo bien na bino billetterie déjà ouvert. Et puis, Inosbi le 31 octobre na kata Arena Grand Paris, abingi sibino nyonso ba mourir bonne musique, ba congolais, ba tout ba lingaka ye, na ba tout ba dutana ye, boyo otala live avec mon amboka Inosbi, rendez-vous le 31 octobre, na kati ya Arena Grand Paris, donc, boye belé, bozo wa place na million pour na sa force, na Inosbi na Arena Grand Paris, na kata Paris. Bien de son bonjour. Oui, bonjour, Miguel Niemba. Bonne santé, papa. Ouais, santé, ça va, par la grâce de Dieu. Zambazo, Azobate la Bisso. Donc, on est en bonne santé, on dit gloire à Dieu, quoi, ça va. Santé orchestre, répondez. Ouais, santé orchestre, c'est bon. Bah, artiste, les abeilles, n'a pas si bon au théâtre, donc,
baza na kini bazo répéter na bango chaque jeudi na rond-point Willery wana na kini Malebo. Donc et puis baza na ko travailler préparation ya ba nouvelle opus na biso. Donc voilà, tu ko sala na bango clip ya eloko tozo bimisa kala te mayopi sexy mayopi jipa mokuse mayopi pete pete parce que tolongwe na ba titre tokomi na ba bouquin. Donc single mais au créer yango bouquin nango. Donc chaque combo ezo bima wana eza déjà na développement nango na explication nango. Donc du coup bat ba resepela ba robina ba mona que les abeilles bazo travailler quoi. Donc toujours on frappe en silence quoi. Alors, au travail na banani yo moko producteur ya ba projet na yo to zana bato pe mso travail. Ouais, pour l'instant ils a label ya biso moto créé depuis auto bimisa album préambule et bima peka na label on a MDS Music Global Production parce que ça nini tout. Donc ils a label na biso moto créé qui pona voilà nous. Donc du coup na mikolo oya sogi pe que ba maison mosusu lugo collaborer na biso eza problème te, mais on est en train pour ne pas laisser le temps ya ça. Donc on est en train de bosser na manière au biso to ko bosser pour nous. Ba label ezona poto et c'est ngani ba label mutu luka artiste pas pour ça la démarche. Oui, des fois aussi ba label ba luka artiste et mon père artiste au ça la démarche pour na label. Donc du coup mais pour l'instant to kena na ba démarche wana te to pesa bango na to kokina on attend parce que pour que bazala quand même comme on a confiance na biso ya be fort na biso moto au sala. Parce qu'il y a des très beaux talents de albums préambule sur yo qui ont open migé pour comprendre que nos albums c'est dans des conditions tout y a bien. Donc du coup inchallah. Donc voilà inchallah. La belle difficulté za wapi. Na koza na label na ko travailler au monde de travail. Le plus avantageux c'est la nini. Le plus avantageux c'est peut-être au monde bon, eza netika que non l'avantage que toza na plateau. Parce que toujours ça l'émission mais ça baza derrière caméra et ça baza na régie. Vous voyez, donc on a payé ça avantage pour toi makasi ou ezala que non il faut avoir ba partenaire mosusu bazala on a pour no chapo na likambo yozo sala. Parce que de faire seul aussi peut-être na quoi agent ou ya label car bazo travailler sur ça. Beaucoup kozala na je peux donner un exemple vous dire ozala na 100 mais mutu moko pesi ko zape na 100 et comme à 200 bala moko on comprendre mais roza na 100 okipi ko gérer en po 200 on nanu ayi était pas commission na 200. Donc du coup c'est ça. Donc de travailler seul et puis na ba moyen mususu nani donc ezala baloba nini ba difficulté au biso to kutana nango parce que lelo ezape na musique na biso ya Congo mingi comme lelo que non peut-être le bon na poche au futsal banini et tout mais du coup groupe d'amis on se comprend ne peut ndenge comme ça les malelo donc parce que ba partenaire est belé na ba zaza na te mikolo lisusu na musique na biso c'est un peu ça qui en fait tu na comprendre bien lelo musique na biso eza te ndenge ba kofi ba sala ba 20 ans passé non ba kofi pour 20 ans tu vas 25 ans ba 25 ans tu ba Weranson bazara na ba grand producteur ba grand boîte ya production en France ba Kofi Olomide ba travailler na ba grand boîte ya production ba Jimim Piana aussi pareil na ba grand boîte ya production mais lelo ba jeune mingi ba mi beti ba concert ba mon poto azumbo ngaye na ngwa. Ouais, c'est ça que moi je suis en train de dire justement. Même na Kimbo ça ba concert ba coproduction bon c'est en fait vous direz bozo foxer musique ouais azongi suna malobo fali loba mingi bazole sa musique na Congo lelo mingi ba artiste bela en gros parce que tout longola parfois me chauffer na fali mais le reste est presque bon bazole sa musique comme ça bon on approche qu'on se produire comme ça bon on approche mi sale l'album on dirait lelo musique génération na bozo fonctionner nous. Mais bon en fait migeni moi même bible les opexabiso biso ba réflexion ana pour comprendre donc ndenge moni Jésus Christ dans asengi mabonza mutu mo apesaki ya mokie pauvre pour comprendre malobaki bango ndi bazana place monene na mboka tata. Pourquoi na pesi adage wana lelo musique na biso za na kati ya ko souffrir na système pe tozana ngo système culturel ya mboka na biso.
Vous voyez? Alors, les jeunes, oyo bazo forcer, to, ba artiste bazo forcer na ba moyen en bongo et tout, il faut les encourager. Mais pourquoi causer la Non, tente? tezela na Causer la bon moment, ton na yo pena producteur a bien mon. Migeniema, Eriozolo Quand on parle ya kufonctionner, yeba tu baza. Non, écoute un peu. Eriozolo kake kozela tana yo. Kozela tana yo. Est-ce que ban non anda ko bando yisa banque pobo lia ponduka ya Pambo na Thompson bozela tana nga. C'est ça les défauts pour nous les Congolais aujourd'hui. Donc quoi qu'on se soutenir te. To comme na ba guerre moko aveugle. Donc ba discours na biso ezaka ba discours mo ya haine, ya guerre, ya ko diminuer ba o bazulu. Non oui. Tous ezala omoni lelo. So tali même histoire ya ba wenge ba vie na biso ba tsone ba vie mukulu tel ba histoire ba Koffi Olomide na au total avant kota na mon émission mon na. Je veux voir que non, ils ont aussi galéré na ba début, na ba temps moko boy. Et lorsque yo eu chance, Migeniema oye mikili kalate ba journaliste belé ba leka na mikili ya plateau o nga na moni na concept o banini. Donc et ça qui epesa melio mais yo sikoyo concept nga na kopesa komona te baninga nyonso bazangi bazosala na babalabala olobake non te yete bona boye bino boyana te non encouragez-le pour que boko mebele ba plateau boye comme belé na Paris journaliste nyonso batali so du coup lokumu kozala siko ya ba congolais lokumu siko ezongi président Fachi Asepeli qui tourne na biso. Donc nous on est coincé bandana nous na racine na mboka na biso. Vous comprendre? Na racine na mboka na biso. Et maintenant nzambe pesi yo don oyemba mige au salanini pour faire l'effort. Parce que chanter c'est biblique. Ça adoucit le mers. Mutu nzambe asali bongo na ezana ba système ebele. To connaît pas ba minganga que non voilà, il faut faire attention à ba cholestérol pour na ba acteur, ba nini et tout donc on donne des conseils parce que musique siko zo contribuer pe na likabu moko nzambe atinda. Siko mutu ana voix na ye. Azo yemba tali que non nazu na mutu producteur a monena ko soutenir ngate na makambo. Mais ce que funatika tandis que peut-être des ana mutu moko nzambe atinde pe aza fanatique na yo donc so azo yo kayote aboya na edo obi kezana ba fan musulelo ozala nani quoi Wera JB Kofi Ferre Fali Kingani mais alinga na ye kaka Inosbi donc il s'en fout de bino no s'en fout na Inosbi amona no so Inosbi zo sala danger na moni pe ache date na concert oui to professeur so go pese force Guilain ya moni ache 31 octobre na kata ache date na ye à Grand Paris ache date na ya nani et tout donc pour moi nakoloba nini moni na bandi carrière na ngai solo album préambule na famille na ye esana ndeko ne moko ezaki no na ba début pe po bandu beta ba clip à danger wana auto sala ya frère na ye HB muto sala clip na ngai ya nini ya nini ya yona nani mama na clip esana muto aboya yango te epesi marché mbala mo ake kosala et pas vie roga akenda kosala ngo on comprend du coup lelo so nazomona ba début nyonso ya makambo na ndenge ezokoma pourquoi pas kopesa bato nyonso chance Inosbi ache date na ye Nathalie donc le jeune leader azana ba encouragement na nga ba force na nga tout parce que peut-être hier oyeba te une fois tokutana na Goma wana toza sous na maison mère na ba mère chala ba période na ba tokutana na ye azoya koluka komona Viensone po basala featuring na bango basala wana amona ngai na couloir na nani bazoya boya ebisenga grand frère na lela vocal na yo vocal ni mama yo benga sangeso susi na motima yo préféré okende nene anangi na salini donc pour nene anangi wana za vie na biso moya ba est ya Goma on comprendre je crois ça que vie au pena siko ye ayeba ki bien et ça là que bana Goma ba recevoir ki asa vie moya ba petit bana Goma ba recevoir ki vocal wana kitoko et puis ça nga bon lelo nga na zong c'est pour la première fois na van bogedo na pesa force na mamu na
Inosbi. Inosbi. Jeune leader bien organisé. Jeune leader. Donc, c'est un jeune au Congo Mobimba. Aza parmi ba jeunes, je peux dire au Congo Mobimba, bandi kotala début na ye ti na nani tout na ba Vodacom Superstar de tout et tout ti lelo ndenge azali. Donc voilà. Na moni pe ba conseil ebele, donc na pesi ba bonne chance na ba artiste nyos o zo tia ba date na bango pour ba beta. Ko tanga ba kumo na bango na ba date na bango. Oui. Pour la Fox P. Non ba date ngo pe mosusu eko kima parce que ba fiche banda oya. Na moni nani Mamasi le 28 mars. Le 28 mars. Il a encore rappelé biso. Wana eza ko tout droit na parce que aza maman. Mamasi. Azo clôturer moi de la femme. Na moni pe a ni le sepela non pas Mamasi. Cindy le cœur. Ah, Aimba a danger. Ah bon? Aimba a danger. Aimba a danger. Ah bon? C'est Aimba a danger. Parmi pena bana basio ba Aimba na kin. Aimba a danger parce que mero akenda na ba pentatonique na voix na e. Ah bon? Donc du coup Aimba a danger. Na sepela vraiment na ko Aimba na e. Ko Aimba na ye pena sala nga bien. Obi que musique ce comme bien na début émission artiste na foxeur ko tout parce que so na boy na ba musicien mosusu en gros so ici et sa force na ba concert ba ningo nga na ko sala bon publicitaire. Donc on a yo moko na maturité na yo obité na pesa ba na my force. Aimba musique ce comme bien. Aimba danger ça tourne ba problème ba rancune ba guerre. Yango soko vandi bozo mona esimba sote. Mambwana nzambe robeta bato ebele fimbu na ko sote. Ovandi bo muninga ache peut-être nina olinka oya po obebisa ngo. Makamona omoni vient so na yemba. Mokili monde a surprise mama ngai na. Obinze mbwana. Oui. Tokenda na nani tobeta concert moba makita mabe. Makita tala viana aza prophète. Aloba babilo ko moko o ezake lelo herbino bo salango. Ye abanda o lelango déjà avant. Ke bo sali makita banini bo na bo. Mais bino soko oleke bo landa bo comprendre que non, herba sa la vie o makita. Ti lelo to benga le roi la folie grand formateur bimsa ba ne bela o le batutu. Mais aloba marambo. C'est ngana ko sala ba makita pona baninga ti. O jour e balokelanga. Peut-être moningo na mo na dimine. Ako frapper pe o lekanga. Viba ko mutuna mais kasi yo zaki boy. Botika nde ba ja makita. Fabrigas aso beta concert na le 5 juillet. Le 5 juillet na Barcelone. Nga na kendaka na vanaka na plateau na ebiso ke no na bandaka makamuna nga na ba Espagne. Yo lo ba ni. O te Espagne wana eza poto. O moni sekonde ke yo le. Zela na boite. Zela nanu. O moni lelo c'est ça ka complexion to longola. Ah bon? Esenga ki bongo. Lelo pe maestro azakuna. Force à lui. À Barcelone. Na Barcelone. Vous comprenez? Espagne. Est-ce que au cours de bien de tio boé. Zelana naza institution. Ah ouais. Naza institution. Moi je suis miel de son. Le patron des abeilles. J'ai une structure. Où est-ce que non voilà. Ezate ka que non parce que nga sala mamuna sentimenti. Nga linga na solo. Na hypocrite. Yango na biso nyoso na loba yango mona que non ça choque un peu les gens. Ah mais loba boyeni ni lolendo toni et tout non. So muta lobi bongo za bato ba mesa na ko la miel ba campagne na ba trafic pour na lora que ne photo dimine miel wana. Ah miel wana jona na ba chance la kana ngona puissance vocale na ba photo dimine kana ba réseaux sociaux ton ba écriture ba inakaye ba nini tu vois tout ça c'est ça. Mais du coup moi je parle pour que tous les cas na plateau étaient à la télévision pour tous à la netika ba tout monde ba kenda ba ban école ti. Très bien. On comprendre. Hormis musique tout ça pena ba vie o ekoya na sima. Total ba vie na biso o ba ko la taneti vie josa. Nyoka longo ache concert na Zénith. Est-ce que bige kala j'ai peur. J'ai même peur. Il y a que prononcer l'eau na lo bana minute. Yo Ronzani. Et puis que concert au bato ko bina na Zénith. Banda histoire à Zénith et banda net ya viejo ça ezate.
Mais bino ata moto alukane ba to vandi. Non. Zwanga nimige niema. Bat ba mikolo. Nimige niema. Bat ba mikolo. Mige niema. Zwanga yi place olingo zwa. Te wana. Te ngapela jio place. Zongi sanga na place ngana zali. zali. Bandela ka makambo ngolo ba. Na lobi boye. Oyebi ke j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que dans les cas na Zénith défaut avec les rois de la forêt. To mingi sa Zénith mabe. Brigade Sarbati na pointe banini tout Diego Kao. To mingi sa Zénith mabe. Obeta na format combien ba Zénith na mino obeta na Weranson. Pour nga na Zénith pour la première fois na Kotango grâce à Charles Tabouna, Papa Nyoka Longo Jossa. Et à mon nene. C'est wana na ta wana ba idée à go bocha rideau tokata ezalaka te. Donc ezalaki pena que non. Moni pena ba rideau. Ezalaki pena que non ne ezaboye les rois de la forêt. Yo savana Benson. Yaya. Mutata musa cheval na Château Rouge. Tangilanga mibale. Vieux azwa 20 ans na ndambu bat babando ko akotala ebo na misu te ba okanza misu encore. Et roi la forêt. Vous comprenez? To ningi sa Zénith, je sais là nanu, to ningi sa Zénith, ye abanda ngoko tu déjà na ba o bazalaki avant biso ba sere ba ferego la ba bindombe ba nani tout nyoso ba jani Didier Lacoste bango tout ba Seleo Scram banini to Bilginton ozo pan ba beta tout les élites to ya pe binini ba pero suna ba brigadier banini ye moane banini tout banini tout donc tout na ba lobe son pota tout le monde. Mais là je te dis na cadre ndenga na yebi ezana muto au contredire ngati ni les rois de la forêt parce que je parle de lui ndule o batu ba kobina koleka avec Josareza na Zénith na pesi dia papa na biso ba encouragement voilà quoi parce que eza honneur pour na ba congolais ozopane ngana landaka lokola vie nyos ala lokola papa wemba d'autre part obi pona nini na lobi ya vie nyos amatakate akitakate atikala constant miel de son ata na van nanga na palais omona ke non na parce que bana na emikili émission el boso na sala yango na zana na migenia pona prometaki ke non na ozonga na osana na émission na yo mais autant na ba page déjà miel a lobi boye tu sais pourquoi baluka ba diminuer miel mokile ina miel te bandeko bachaka ba crédit basala ba page baza na ba tendance na bango baza misi ezala misi ongoyi bandeni papa nde toza boye na sima téléphone so muta bete kozala peka ye moko musicien on ne sait jamais mais bandeko wana eza nini to diminuer jeune wana to boma ye to inisa ye batu ndenge mo bazalaki na wenge et tozali na ba master musu basalanga pe ba campagne oyebi miel wana mutu akisi boye na boye po nipo bakimisa batu babanga miel mais lelo kana fauteuil na bino na mona frère na ngai Kojak on y a évoqué miel te parce que tina bisika kenda ba prai na ba ebisa miel te batu mususu batangama mais batuka batongo bando sala ozo sala moninga ma besoin de pour azoli azofula bo sala baninga mabe mais tellement miel ayaka na esprit mo tangana mwana bandundu ya solo ya vraiment na bandundu mwana nkuku mpemba penda ya solo mwana wemba ya solo ligne 17 ya solo père nanga aza parmi bato batongi grand bandu ba grand esprit bato batongi grand bandu soke bodino bonini boye elo hotel oyo omoni awa nzela o bango batia ba pétition etakizala il faut sala nzela nini et tout grand esprit nazoya na esprit bozo kende na bondoki lelo bokomo sambwa nzambe alobaki ata donc nzambe kote mokili ata onini batama na se
un jour emataka likolo emataka likolo bato bakomona yango. Alors lelo soki nga nazolobela makambo baninga peut-être kopesa force banini yo kamwa yango mais okokamwa te parce que neti le 4 avril toza na accord arena na Ferregola. Le 4 avril accord arena na Ferregola les padres nayebi ke bagaulois bayokisaka soni te ezala plein ya danger ekota mpe lisusu na histoire ya musique ya Congo l'un aussi moko lisusu ya bacongolais aleki awa mundele azotala te makambo na bino bapolémique na bino wana aotala keno les congolais ils sont forts. Hier c'était l'autre, aujourd'hui eza oyo tala. Donc c'est le Congo qui gagne. Boko aider chef de l'état ondeni bokanisa ko aider ezaka keno peut-être kokena ba TV kofinga batu koloba nini kobeta tolo ukangi photo na mokonzi mbamo ekoma nini quoi identité. Non, on doit l'aider na kopesa le Congo lokumu. Tala koluka lokumu Congo kutu Congo est dépensé na bambongo ba 40 millions na ba équipe banini et tout. Non c'est pour na nini parce que ba leader d'opinion bazo ternir lokumu ya Congo d'autre part. Ba pétis mususu ba polémique mususu to beta polémique ya ndule. Neti nga na polémique aka vwana nga. Neti so na yebo peut-être na lobby que non. Bayibi titre album nanga na sola kana yo na émission na yo bayibi yango lelo basai na nani tout. Nazo polémiquer musique et non ba vie personnelle ya bato. Parce que ça peut vérité, solo la vérité. Mais yo il faut la siko na ba archive. Omoni siko ya. Bayibi yo zo raté que non album na loba na album nanga na pesa comme nini na plateau na yo. Depuis 2023 ou 2022 je crois tout ça une émission. Tourbillon. Ah ouais. Dans un studio, nous avons travaillé. Ba moyen ya passer au biso tozo luka passer. C'est maison nanga moto yo travail. Moyen nanga ya passer. Okosa ni loko ya ba jeu Tourbillon. Hein? Net nini okosa loko ba jeu Tourbillon. Mais on est album Tourbillon. Et ça net ka ndombo. Olongoli yango Tourbillon betrika. Ndombolo pe bina mana ngo pe banduli ba concert mo bato ba yo pe ndombolo ba yo yango bien ba bini yango koto ba bini kuna. Et ça ka so eloko bien salemi banini. Ça ka neti ndenge na lati veste nanga ya semi cuir boy banini tout mutu so ko sepela ngo pe asomi pe alati eza problème te. Yanga na lobi yosko Tourbillon longoli na album yo ezaka. Et Tourbillon pour l'instant eza titre album. Et pour l'instant au moins des aboy au côté laboratoire ba sino ki ba titre ona mutu na lobi na eza mystique. Bon le belango ka ba pesika mu pepenelo nga na loba. C'est bien aussi. Ce que photo so la ka bongo. Mais ba vie à Batou, des trucs comme ça, ou diminuer Batou, Koluka, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens. Ma collègue nous ba date na Paris. Ba concert raison en France, ça fait 6 ans. Mais yo zo proposer biso rien, ba théâtre gymnastique Maribel Ezawa, ça les autres nous les autres qui dans la poto mais na tout dans plusieurs fois. Mais nani souci na biso na ba parisien au chat date toya. Mais tisiko on dirait. Et c'est Mambozo le baiser à solo. D'accord solo makam. Mambozo le baiser à solo. Té souci na bino na ba. Mais ma parisien au chat date. Migeniema. Souci na bino na ba parisien. Si Clément Rezo Salemat, bande oba obeta, mon ba date eze belé, ba consommer bango. Ba consommer bango, bana Paris. Bana mikili pour consommer bandule o ezobetama le roi la forêt a robeta le 4 na forêt à Bruxelles forêt nationale na Bruxelles ya linga ka ba biloko mabulu bonga minene ona donc génération berceau ba kindo soutenir vous comprendre et ça la bien ce qui nous a lié. Pour ce bolinga kala bon sika o mona mukoni. Bolinga peke to ya na era sika. Cycle ezoke nango. Ezokende. Omunte na ototanga awa banani tu. Na tangi nos bi autobeta la première concert na Paris à Paris première fois na beta na Bruxelles na Madeleine. C'est ça que nazoloba. Naloba na Paris. So ko motanga bamboka, biso to otanga bamboka. Ente
mais si on a le Paris et ça fait problème ti nazo pesa force na batutu bazo beta et lo reza bien ils ala OP batu bazo zela. Vous comprendre parce que c'est pas dit que non je suis incapable parce que sur le lobby na qui avant on posait question notre poto bandama développement na biso c'était quoi que non voilà bande musu bazo chap lobo na poche na linga ko longolelo kona na cadre moko ya mabeti hein yo loba que no balobi bozole samize no na cadre mabeti mais na cadre nini bande musu bazo cha lobo pe na poche pona osala nini tout et ça peut mabeti. Vous comprendre? Et ça peut m'abêter. Et ça peut être que non, tozangi pe, soki biso tozangi yango. Nako ya pe pas amiga niema, que yo fauteuil jaune et produire miel. Selon la vérité. Mais peut-être que na tchaki lobo na poche, na bimsika ko, kombo. Tozangi pe yango te. Nako senga pe kolela na bi vient na clete kabe ya korino, nga na zangi mbongo zwa sala. Ndenge na yebi klets kabe ya korino plus important que l'école ta relation o nga na zana ngona vienanga na kozanga mbongo kozwa salte na zana batu lokola l'honorable sénateur Papi Labila Nkalim. Je crois pas que non a ozanga peut-être 10 000 5 000 basal musu nga na mwana mboko na yebi ba priya basal pe belé ba nini tout parce que tout ça c'est pas c'est yo yebi mwana mboko to kokipe ozwa mais ça nango problème te et ça peut tarder et ça peut tarder beaucoup ça peut entrer beaucoup ça peut dîner mais vous avez besoin moi dessert parce que peut-être tika to yata na temps dessert ça peut m'embêter ba concert ebetami ebele na France pour le venir les années dernier concert au Tchobetama déplique Pomba Nuance ba concert pe belé za annulé les qu'on a vu sur René Soso Pembe concert les a annulé Kulutu Manda Chance concert les a reporté tout ba beta kipi na sur mona ki atama ba extrait ba concert na bango remarque les années le roi artiste le roi professionnel na ba événement au Tcholeka. Mais en tout cas encore une fois je dirais d'abord désolé na ba oyo ba annuler ba concert na bango na ba opesa reporter je donne encore beaucoup de courage mais na ba o ebeta mi pe ba nini beaucoup de courage pour na déplique Pomba beaucoup de courage ces jeunes ici moi j'ai cru en lui yo ouais na zala na kondima ke no obeta concert mo yo leka bien à Paris. Image nango tala na otala kutu photo no na caméra image nango ezala kitoko yo libela depuis que obeta concert à bon si je l'avais même encouragé na ba nini nanga et tout je l'avais vraiment encouragé oui bi pour la nini parce qu'il était tellement combattu bon ouais il y a un moment tout ça na et tout bon ça ba parcours moi na mobile no so les karanango mais c'est un jeune qui a souffert pour na ko réussir ma monnaie batu belé ba pesa qui est chance wana ti a souffrir wapi na carrière to na wenge et cause après wenge pe batamoko pe azalaki na moi ba problème moi ebele banini tout mais luki ko cha point nzambe afongoli côté moko boy aya pe mikili na ba mission na ye et tout voilà il a passé des moments au pesa que non les hauts et les bas mais RPH libaya na ye nanani tout bato ebele pe ba sous-estima qui pe et tout mais omoni eloko eza bien ezalaka bien moto akosa yo te ezalaka bien c'est un bon chanteur na sepelaka na genre na ye azalaka il est très ouverte moi azala na moi ko baba ko taquiner na et tout mais c'est un jeune bien et tout mais en tout cas beta vrendule il était en communion na public na ye et ça omoni ke na yaka na plateau na yo na lobaka eloko monga ki oyebi ke vrendule na Paris eza ndenge nini na pesa conseil na ba jeune ndenge biso ko suka ka pa ba génération eleka mo biso na ba fali na fere na ba vienson ba mata banane et tout bango tout babandaki bongo awa salle moko ya moke ya normal
abeti vrai ndule après bato napesaki exemple on émission soki ki non bato batala ba émission ya quoi ya fauteuil jaune trop ba comprendre que na loba ngo déjà c'est ça directive ya ndule na biso mais soki pe ke oye pe na sala ngo obeti ndule bato basepeli te parce que déplique bato bazali ti libanda Oui. Repan, bazali ti libanda donc c'était déjà bien en tout cas bon courage Soki lokola artiste na ndenge mabe te ndula déplique na ndula Robino Mondibu so il faut ça l'analyse sur 10 oko pointer bango ba combien sur 10 des concerts on a déplique abeti na à l'ambrade de Robino abeti na théâtre de gymnastique Maribel. So il faut comparer des événements puis analyser. Ouais, bon, selon, en fait, naza analyste était parce que faut pas. État qu'artiste. On a cadre, on a mais. État qu'artiste. Artistiquement parlant. Et puis, tous en a mis tous au monde. Artistiquement, sur les apôtres, ça peut être 8 sur 10. Na concert, il y a peut-être, il y a Robino. Ceux qui ndenge, baloba qui sold out. Et puis, tout le monde peut ça, l'ango peut, zala qui peut. Et puis, aux autres, et puis tu es comme on a et là monde a bimagi na ngona cadre mo basala e bacheli ba ni ba sold out kasi ba PC et tout alinga zala na ba point belé pour na kaka cadre wana peut-être ba PC ozo pan mais du coup yaye ezaneti promesse au PC bato que non voilà na chèque blanche yango donc eza papier azalaki nango wana. Et puis mbongo eza ebele mais erbat baké na banque bamoni mbongo eza te en fait na comprendre te bon on expliquer quand ndule ko ba chèque non en fait non je travaille l'intelligence pour na oyebso eloko mo pour dire que non na kokai ko PC 8 parce que na concert Robino 8 oui si ko PC combien so zela parce que na concert na ye abimisa ki eloko ya sold out ouais mais sikoyo tango image la TV basala aboye mais bato bazaki na ko baké kuna moni ke bi ekotaki te mais public egangi wow et so comprendre nga wow mais nzoka nde ezaki no elikai mopanzi mais par rapport donc sikoso ndenge zana bani faut kata on diviser par deux parce que il faut quand même honorer l'artiste déjà déjà courage à kitoko ko sala eloko na ngolo na zebisa yo donc yangona concept ya ndu ya utaka il faut ezalaka plein et bato bazala ta moké mais beta mo ndu le mo ya mystique ya bien on a format ndu le déplique na Robino et kasi na komina na sourate OK na sous question OK et sur zongi l'autre là na côté ya déplique ozo comprendre. Donc, la ligne na pesa ye na normal pour on a moni, on a comprendre ni tout et tout. Ye na ko pesa ye 9 sur 10. Parce que autour na que point moko na eke wa pour na pesa 10 sur 10. Point na moko eke ka na côté ya bateau, bazo ça la polémique kaka que non funa beta 40 000, 30 000, 50 000. Donc ye kuna akenda ina été donc point wana banini azana akoza na ngoti. Mais à un point où il a osé artistiquement à travailler bien en anaï. Réflexion, il a honoré son père, le roi de la forêt. Il a honoré Kofi Olomide. Il a honoré Ferregola. Donc, honoré Batouba. Parce que voyage, il y a des pliques. Tata Batbaloba, Angote Bobaloba, Ramela, Zaloba, Maramounion, sont à secret. Si des pliques, il y a un ami qui. Il a eu le soutien aussi à Batou. Donc, il y a un musicien. Il était sage et reconnaissant. Il y a un combat Kofi Olomide, il y a un combat le roi de la forêt, il y a un combat Ferregola. Parce que biso ta na kati na ndenga se ya mokili to vana na Kinshasa to travail na ba renseignement mambo ebele oyeba ke no moto yo achaki po na mambo tia ya na ba musicien na ye. Il était reconnaissant. Moi ba point wana PC pourquoi na PC 9. Donc alinga zo pe 8 mais point moko wana bagisami na reconnaissance. Donc depuis qu'a gagné Robino na un point. Te kuna muni mutu so alinga zo 8 et que OK na banque
cheko apesaki yo mbongo ebimi te ke solde eza nini eza mo anani etu mais na mito même huissier ya banque aluka ke no atindi kaka ko convaincre client ke no te mutu aza na mbongo mais mutu era kepe na bani na beti chèque beti poto et logo ezalaki na quantité parce qu'il faut diviser kaka bani parce que le courage je dis bien le courage la détermination et puis soutien na ngai faut za nango parce que ça jeune azo oser azo ine 4 Fabregas 4 autour de bani nani Robin Mondimbo 4 wani bolinga lokuta mais 4 par rapport à quoi dans autres mama banki wana tito sur non ndule bon en fait wana na banoki na réflexion ya bato mayelo bakota la biso pour ne pas aussi ko vexer mutu et tout yango na biso ke so la caméra yo za na ba image na mona yo na concert wana tenga zara pas faire jour ya betaka vous avez connaître tenga zara pas mais en fait yo za journaliste ba image za na nini ba image ezali donc tout le balokuta te donc yango na lobby. Donc voilà, merci parce que on a eu le temps de soli quand même bandeko nanga nyonso et tout. Na habité bosa ina. Na habité so to bosa ina ni ba concert ezebele donc na kata français et na habité so to bosa ina. Mais toi avancer na biso y a pas de souci. Yo promettre biso ani au date toujours Non soki ke no to kobi na temps ko date nango ya na oyebisa yo na temps mais na minute eza temps ke no bofu bazo mayopi sexy mayopi jipa mukuse mayopi pete vana na ngwende na yo quoi donc wana na honorer yango na ba tiktokeuse banini et tout parce que non ki na bango ba kende na divertissement ya kobina et tout baso na baso mingi te donc mayopi sexy quoi donc yango le to zila na nani yango wana nde nano eza kalate ifuto bwa kango nazalaki na ba mastering nango et tout donc et puis nazo continuer quoi série enregistrement toujours ya album Tourbillon et nazo continuer ba série enregistrement nango donc naza na studio awa na Paris donc tango nazo silsa ba makambo wana et puis voilà donc wana nazongi Kinshasa po to bimisa mayopi sexy parce que ba clip makambo tout dia na salaki yango très bien tout salaki yango donc yango nde na lingi yango ebeng ningo lobi wana ke non ba parisien banini ba komo sepe ba ngomo linga ke non miela ya yango nde me mabiso poto parce que na ebi ke mukolonga na ocha date na ozala na moni déjà nyonso baninga mosusu basali na oya pena oyangai mais nazo encourager batu tout ba che ba date na bango ba beta po automatisa musique na biso to kitsango te to ya soko bengami chanteur oyembi après te biso un esprit à spectacle parce que ça ya biso ba bantu to ba to makino oye pena makino na yo mais kozwa temps ebele te ya biloba temps ebele ya biloba ezala te mais mosala ezala parce que lelo soko tiango na YouTube bazotala bazwa temps komona no c'est un artiste mona même attendre sur exemple l'artiste Mindele so babeta concert na bon répertoire ezaki ya bandi tant sur un concert à 1 heure du temps a sali quelque chose ezate que non à 1 heure du temps aux peut-être 20 minutes 15 minutes ya bambwa kela ya koloba ya kosutu kela plein parce que plein biso nyonso to mona ngo dia na ba carrière muta ko sa yo na ba piaka na ba plein biso tout na ba carrière to mona ngo donc ce que ça est logo donc wana pona nga na komo mona ngo ke za distraction venir peut-être pona o temi na micro na yo o le ko yemba public no ba telemi et ça pour na kati ya public wana il y a seulement 20% au barozala kolanda banana na yo ça les 80% bazana donc ça chez les ba mono peut-être nzembo na yango ba sepela yango azolinga yoka okay nango ti osilisango mais okomi na kati obandi tu vois un peu c'est ça donc ezape lo nga nazoloba mais tant wana kobeta pe ndule na ngai ekozala na ba norme nango ekoya mais tellement omoni cycle eza molai bandeko ebele bache ba date to luka pe biso to ya pe sika batala pe ke no oh déjà betaki obi ke ya beta na nte ezala pe na fiche na ngede pour la première fois pour batala ke no mais John ngo première fois siko azobeta akobeta ndenge nini c'est ça qui fait aussi que non sali moi sika mongo boye voilà donc c'est un peu ça quoi voilà c'est bon
Merci beaucoup na passage pour la première partie émission. Le temps de te remercier. Son Excellence Guy Luando Mboyo, le grand baleine Mbote Belé, René Botamba Kulutu Mbote Belé, Boss David Manga Monte Mafani Chisse, PC Mbote Belé na ya papi Matalatala Matos, Miroir d'Angola, da Costa, Patron, Chancel Mbemba, de Médier, Maman Fulbertine Samba, Moussi à Docteur Samba, Jolie Maya la Massangwa Foire, Arlette Maya la 6600 volts, Mbote Belé na bandeko tout baza connecté, branché en scénette pour moi à travers notre chaîne YouTube, sur la vérité, studio, Fabrice Massamba, Red de Mouta, English pas d'appel à Bangle, Mbote Belé na yo, Mbote Belé na Yagi Baina, colonisateur de la SAP, Mbote Belé na Maman Fulbertine Samba, une fois de plus, Yagi Baina, Motema Maman Fulbertine, Motema Yagi Baina, Motema ya Maman Sylvie Baina, Mbote Belé na Roi Bilamba, Kelin Tsumbu, Jimmy Chimanga, Evan Tumba, Gaëtan Lipamoto, sniper de Ferregola, Morimo qui est monté à Magras Tozoladio, Sylvain Dexon, Messieurs, Litete, Mbote Belé na John Conde de Grasse, Santiago monté à Mahani Conde, tout peut Mbote na Michada na Nantes, Mbote Belé, Chuchu Debo Mokonzamboka. Wana batoko remercie à votre côté. Ah, non, qui Michada ya. Jojo Mingo na Limoges, Mbote Belé. Michada donc, on a pena pire petit à doyen de doyen à Limbonda. Ah ouais, donc on a passé en beauté place à Zali, donc on a profité de Moko, donc Bodrick Mopungu na Lyon, Bana Lyon Nyonso, donc Félix Munangi na pesi bango bambote place Bazali, Rifin Kota, ye Mokonza, il y a Saint-Etienne, Rifin Kota Kelelo, na pesi pe bambote place Oza, na Bosanité, donc Maître Tony Dalai Lama, Maître Tony Dalai Lama, donc nombre de cheveux, nombre de rankines, antidote DBF débat forme, Fofo Zadior, donc na Bosanité, donc salon beauté des stars, Waneza Abisokuna na Paris 14e, salon beauté des stars, na pesi bango bambote, par là na Bossani Pété, le boss, Clet Kabe à Corino, plus important que les coltans, il y a Bossana été, donc là je vois encore le directeur Lami Lamiel, je vous salue grand frère, en direct de Lubumbashi, Maître Socrate Lamiel, donc na PCP Bambote Place Aza, l'honorable Papi Lambila Kalim, hein? Donc webi ke lelo nakosa yote migenima mokonzi ya mboka soki eza na bato oyo lelo baza na vision ya koluka koaccompagner mandat na ye eza ministère ya infrastructure. Donc lelo nakomona pena ke misala ezosalema ya blague te, donc Papi Labila le DIRCAB, en tout cas bon courage, bazobenge mikolo arc-en-ciel. Donc voilà, namoni pe balamoko le sénateur Tony Labila na PCP Bambote place Azali, restaurant biso na Lyon, donc JDT Lyongo, hein, JDT Lyongo, donc after toujours chaque dimanche na PCP Bambote place Azali, donc le vieux Max Moké MK étanchété, donc Roger Badjoko, les conseillers, on a conseillé à tous les jours. Donc, Bijou les Congo, l'administrateur. Donc, voilà. Batoubaze Belé Soto Bandi Otanga, Batouzoya Namoto. Donc, antidote DBF débat fort, mais Nabosani est pété. Donc, petit Nangaï, Tigana Tigre, Lilwell, en Afrique du Sud, na Pessimbote, Zamundele, Fabrice Mbongo, Jimmy Bilele, donc, Bango Toubanini, Fofoli Côté. Hein? Donc, Yé Fofé. Patron ya Rosaranate, donc il n'a pas donc Sika Bazali. Bambo théâtre quoi, voilà, c'est un peu ça. Très bien, tout ce système à photo, hein. Guylaine a régi. Ah, ma photo na yo. Première photo et puis on analyse. Ouais, Papa Wemba Lenkuru. Ah. Oyo nini osali ngai. Oyo kisinga soni na miswa bato. Leneo. Asinanga na loyembo atatu ba mwenginga. Ah, j'ai beaucoup. Opena idole ya miel. Oyemba na podium moko déjà na vie. Na yemba na ye na occasion na zali na maison mère déjà, na zali na maison mère mais na zali occasion ya fête quoi.
Donc, et puis, naïmba na ili sous na grand hôtel, kaka wana tout na maison, mais toyemba et tout. Donc, alors, to bando yemba. Est-ce que Amazaka penga yo? Pas na moi pena vie apesi. Mais la samba pena ezala pena kino petsango yeyo. Abimisi pena cha. Donc, naza parmi. Vie on a le mutu tout akumisaka ye na monde entier partout basala pena que non balela vie beaucoup c'est qu'il faut respecter ngai. Ah ouais. Ouais, pour papa ouais m'a respecter ngai, respecter chananga. Donc il est immortel na ba pensée nanga. Donc na betana ndule te que non na beti ndule sans que na imanzimba vie beaucoup. Donc il faut on est là na répertoire nanga kota. Le papa m'a bambo. Si na maison mère tout na master tout dozana na bango ba websa yo. Abamba combien de musiciens bo? Ngamoko. Ah ouais. Ngamoko. Ngamo pona yemba koleka bango jour. Koleka banani? Koleka batutu. Mais nabi mi geniema. Omoni tana na fête. So ibatu ba vandi bo ya. Bobini me babami mutu moko mbongo. Elaxini. Yene muta sepelisi bango. Donc ngane na sepelisa ki papa. Ba musiciens nyonso na ba musiciens tout ba yemba ngana na sepelisa ki papa. Batu mususu encourager tout le monde mais ngane na sepelisa ki. A comprendre pas que non chanteur yé. Ah ouais. Chanteur yé. Ah ouais. Yango na banda jour wana makambo ya miel moto akisi banda na wenge. Ah ouais. Vous comprendre? C'était ça. Donc l'histoire c'est ça. Ou ba étouffer ba ternier image à miel, ba ina miel, ba mona geno miel wana moto ba pratique ba ni menga na mwana katolika. Mwana katolika ngana mwana katolika ngasambela chapelle. Mais nini okopia papa wemba? Oyo le lo saela. Voina ye style vestimentaire hermondi na kendaka ya linga hermo boya beti mo basket tout. Sa façon de réfléchir azalaki pas trop na ba polémique moi pas mais réfléchissait la musique et parler de son pays, parler de sa patrie. Dena utolo bangwa que non donc comment est-ce que ma réflexion est que comment est-ce que nako sunga pe mboka na ngai par na art na nga nazo sala na sunga mboka ndeni. La tele vidéo a wira so moko. On a azolo ba posaneza asangisa bino nyonso bana na ye. Ba oboleka na winge musique na maison mère bozala eloko moko na posa shooter ba problème na ba rancune. Est-ce que yoza facile ya ko sangisa bino na ba debo koma lelo na muto koma na ba orchestre na ye na ba comportement na ba rancune na ba guerre bozala ngo. C'est quelque chose de pas facile. Ils ont facilité, de un, parce que V mon père a conscient qu'ils ont facilité, mais du coup, ceux qui y est mon comme ça la démarche sans pour autant peut-être être transité na ba communicateur. Vous comprenez? Ça peut vraiment aboutir na quelque chose de très bien. Et puis kugi ko simba nango, mais ceux qui ont transité na ba communicateur, c'est très compliqué parce que les lots musique idéologie wenge nini et tout mais hommes ne dozala eza eloko moko influence pe ya public na fanatique pe ya masolo et jouera trop na ba groupe ndengeza, tu vois. Et puis du coup il a facilité mais de lui-même ce qui est moi une initiative wana et tout ça peut marcher à 70%. Très bien. Merci beaucoup na passage na yo Guilin balancer sur dernière photo pour tu émission. Ona. On est bien te menga na omona ya. Azipi lizopo mandefu. Zan. Guilin ko bandela sous photo to okoluka photo mususu. Ama pipo te. Ma pipo a pembete. A teint clair boite. Ma pipo a ba tatoué belé na maboko tout ça. Oui, muto beta olala na na ba avion na ba hôtel. Mais mazopo na linette na. On appelle ça idée beta na maison mère pe. Ntabeta na maison mère na esprit. Na ba esprit ya kotika mandefu boye. Zela.
J'espère que Mandefu boy ezalaka Bill mais au Bill te. Bill na lobeso. Et au lobeso. Ah, Guinée ah, Au lobeso. Parce que Bill na lobeso ka bazana ba. au boss le longa Bill, au boss le longa lobeso. Et lobeso. Moni biye yo pena. Una na mazopo ekiti banini papa ata yo moko. Ande na moni lobeso. Nathalie vidéo no moko lobi, Ya lobe, zo be. traiter lobeso ni tazo diembela. OK. Zaki na confond. Zaki lobeso lobi zo diembela. Et chende ezala na wenge. Et puis Nathalie yo pe au niveau tiraki Na tiré na émission. Na kini on dirait émission Na tiré na émission. Non, nga na tira lobeso te. Nga na lobeso. Omoni lelo to na confusion moko boye ya ba confusion ya ba complexé. Confusion mo ya ba complexe. Écrit, au ça et là. Zela na no confusion mo ya ba c'est comme si ça vérité. Écoute un peu mon frère. Je pété na lobby que par exemple ndeko na ngai oyo peut-être aza trop penché na ndeko oyo po ndeko asunga bandai ko sunga ye tango tozalaki ensemble. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Mais est-ce que ça m'a bien? Comment on traiter l'obéissance grand garçon bongo? Zela. Grand garçon, c'est sa question. On a fait bien pour bateau batalité. Ba compagnie pes nganaza. L'obéissance grand garçon. Bidon news pour beti na wengi musique à maison. Bon, on dépend de na ransom. Comment lelo yo komo na TV l'obéissance héritier abandé ko côté laye na wengi musique à maison mère. On suit longtemps maison mère les orchestre héritier. C'est Wera qui décide en fait. À joyeux, à memayo, à voyager na yo. Yango ti lelo l'obéissance azara toujours pour héritier parce que azo foot ba sincère au héritier wanda au côté laye. Bino moi bon, ça pour la raison de traiter mon tout bon azaki jamais mis ici héritier. Ah ouais, mais ça en fait je sais que tu sais ce qui ndeko nanga lo bébé na pesi mbote place aza era ya na TV après ça a l'impression il y a un intellectuel. Tu vois, je sais qu'il y a tanga. C'est ça que je dis. Je sais que c'est ça, oui. Au tanga, mais tu fais pas. Au moins na te bat musu atanga danger mais so otale bozo a refléter tes niniona. Mais lui quand même quand il vient, il reflète ça que bat bata mutu atanga. Tu vois, si je dis par exemple que non oui, ndeko tozana eh bien, il y a d'autres choses que non même atana cadre familial na tiraille peut-être proche de nous. Proche de nous, il y a musique, il y a métier à famille. Mais comment est-ce que, à ça, la tendance, mon go bouillé et tout. Peut-être, et ça parce que, na bando mon andekwana, na banda ko chaye pe poa. Écoute un peu. Mais c'est là que na komana na sukani nanga. Yo oye, o siliki. Dans o siliki na suka ba tunye bo loba kasi. Ezala ndenge nini. Yo komo lobake jour moko ngakutu na lalaki nalinga na sala clip te ndeko nanga nde mutu atindaki mutu aye kozwa ngai amemi ngai banini etu tina sala clip wana soki pona yete bele na sala te. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage. Paris-Bruxelles-Paris.
Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto nemoyebi te. Yaka, tokiti na metro, atotia daka yau. Daka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so minne lula metro. Paka bukologo ya takota bukatamsanga. Isa talinga bale bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepo na kolongola batampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Ola vimba. Non, yo somona te. Oh la la eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo produit toteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala Awa toza boya te nango Nicole Malonga. Asunga yote. Oui. Vous voyez? Donc du coup, tu viens avec l'émotion. Oh, peut-être au tali part. Mon thème na yo eza penché na loko. Oh, y a une émotion on a na plateau à télévision en tant qu'intellectuel, mais tu sais pas comment aussi que non au tala. Il y a l'obakini. Parce que vous les journalistes, migeni manga pona répondre mutu, yango moni lelo na koma na sala soupe na be émission te. Pona répondre mutu, funa comprendre. Et là, est-ce qu'ils ont solo à l'obaki? Parce que je venais de vous dire là tout à l'heure, au début, que ma page, comment on sait l'article, banini, pour pas inisaka musicien. Mais erio ke na article mo peut-être muta comment inanda kune alali na mbetu. Yo voyez na on a plateau à télévision. Est-ce que vous réfléchir? Après au lobby que non voilà, les gars là, il m'a donné ça, les gars là, il m'a donné ça. Donc so muta lobby que non ate, yena mon ezapo ba sunga ye na eloko lobby ba ndoko cha epoa. Yo boyango. Après ka yo moko yeli sou na TV ki non abanda ko changa poa. Et maintenant yo moko zo yango cha na ba plateau mibale otala eloko nini yo zoloba. Il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention, frérot. Tu viens à la télé parce que vous avez une émotion. Il faut donc ils ont une doctrine moko boy ba cotission na moto, il faut na cracher sur miel.
Et ça, la nini. Pourquoi vous faites ça? Des fois, quand je regarde comme ça, je me demande pourquoi il fait ça. Moutobani discours, ok, non, voilà, Miel, Zamon a issu d'une très bonne famille, très bien éduquée, à Tanga fort, Azana ba faire menaye, Nakenda pa na bango, Bayambanga na botel, na outie pa grande sœur naye, à Kabelinga. Donc, tout ça, après Nasuka, tellement ezongelo na mutu. Est-ce que, nana ibsa bango ki nga, Miel, na héritier, tout ça na problème. Nana yebisaki bango bango batu baya ko luka ke non ba lobela ye nana yebisaki bango bongo lobeso ko yaka na te fo lobela héritier. Non, écoute un peu frère, parce que je dis c'est ça quand il dit que non lelo Miel a diembela héritier na odiembele na nini ce ko diembele na lingana za lelo ke master ko fante na nani yao awo yebiso ke non na pesa Miel za $50 te bana to yebana na eti lelo mais la vidéo no ezali o lata singla no ozo kumisa héritier. Oui. Oui, mon grand prêtre. Nabia, Migeniema. Okoyoka ngate kombo ya grand prêtre. Vidéo na bozana ngocha awa. Okoyoka nga kombo ke no ba mama na ba chanteur ba grand chanteur tozana bango awa na wengi musique maison mère neti berite watanabe neti ba J3 mimongo neti ba nogolia semelia neti ba la cause na koloba yango parce que ba ma mebele sur héritier ça ka ba mais grand chanteur. non mon frère est-ce que comprendre nga est-ce que comprendre nga en fait yo lingandi so la service OK non non koloba nanga makambo o eza na okutaka héritier et puis oui bon nabi ndeko nanga ancienneté ça compte zela nanu ozo sangisa ba question belé na makambo za nango na motu oyo tuni na nozo réponse à bien té parce que yo zo déranger limbisama s'il vous plaît Migeniema omoni wana okesiko na ba contexte oyo ezala ke non bat o bango batituiza ba ye nango il faut bovanda na ye botu na ye. Est-ce que yo nan de kono wana Miel de son boza na problème? So yo ne héritier boza problème. Na problème na été. Un problème héritier. Na problème na été. OK, c'est bon. Il est entouré de flatteurs. Oh ba ebi ke non Miel wana ba nini. Ah ndenge nini batutu bando ye pa na biso. OK, mander moko be bazo tambola na noko na karme noko bandako matate. Ndenge ni bisika tokenda ermo to ke pena ke to ke démarche mo administratif to ke bako ebisa biso ke non mon moto avandi a mo konzo eza grand frère à Miel. Il dérange chacun. Il dérange chacun. Et ça, c'est exemple dans le beso. Ok, bani ne tu bayambi yo na famille nanga. Oye na una TV no grand sœur ne kuta yamba inga pesi ngambongo. Après na suko lobi no alinga ko diembela nani. Sko mbongo grand sœur nanga pesa kyo. Na ko diembela grand sœur te apesa ngango. Wana za musique te. Vous comprendre? C'est pourquoi je dis que non, c'est un intello. Akoya na plateau te a solo la bongo. Parce que quand moi je dis ça, c'était avec ton frère, Adoyoué. Dans la mémoire éléphant, approche, et missionnaire Bando Salawana. Mais l'obana en vérité. Talanga kete. N'a comprendre de Kowanati. Bah tendance tandis que tous allons bien, tous les ensemble, banine, mais dans mon année, azumo neti que non soupo pour azala bien na frère nangai. Il faut y attaquer nga. Ako attaquer nga nini ngane tozo problème ti. Ako attaquer nga nini. Na kamwa e. Peut-être azo attaquer nga parce que non kwana tozala ki na mona bando cha epoa. Oye obo yango wangani yango achanga poate. C'est ça le problème. Achanga poate. Mais yo moko lisusu kana même émission à 26 là, okomi geno achanga punga kutu na lala avant ba ko la musangai atinda chauffeur na ye achanga sogi po na yete apusanga trop omoni ye mouvement na bango yo mutu dio bonomo na mouvement na bango ozo se confier na ye parce que solo la yo tu es reconnaissant oye pe unaza reconnaissant mais elle m'a comme écoute non frère non écoute un peu et ça quand que non faut le bac non Migeniema il faut apprendre reconnaissant na Fabrice Mbongo parce que jour mo na bangola bani ne zaye pena bozo luka ba émission nozo banda ba début na yo ba faible mais yé muta ko tsa petit na ba musicien bani ne tout ba musicien muso ba ndo boudé so za reconnaissant bon ça mabe so na lobby yango ça mabe te on na moment nini non eza moment nini te la vérité Migeniema vérité tika la vérité OK ko dimne yo eza peut-être na fingi yo mais so ba lobby que non
na comprendre yete parce que tendance na comme mon aboye mais lelo yo va na mon habitude beaucoup mo lela nani oh kinga ya fingi ngai nani et tout nani soki Charlie abengi ngai soki babe yango nini Lazare soki nini et tout yo mo moto bande olela susu ngam na lela na place na yo moko parce que il faut si tu veux coopérer avec des Russes il faut comprendre leur fonctionnement. Si tu veux coopérer avec les Américains, il faut comprendre leur fonctionnement. Tu ne peux pas entrer dans un système moko boye, kobima facilement. Non. Quand tu dis aussi que non, na yaki batwa na kuta ki bango, sache-le bien que bazana idéologie mondiale bazwa avant yo. Mais peut-être pas ça la moi raison hein kolobake orchestre wana héritier ina mo adi quand même na maison mère parce que nota ba concert musu ya kala ya maison mais bino boya ka ko ba vocal na bino mais héritier banda concert e bandeli tina suka azai quand même na ngana yana no koyemba ba vocal te on est système ya ki ba maya sika ya ba fabrigas bazo mata vocal chant na moko vocal ba café room ba déplique ben nga vraiment tina kota ki maison mais je crois que ba image ezali au monde que non le début a été aussi comme ça peut-être au Sika une fois deux fois on remplacé ba vocal mais il y a remplacé la coste remplacé héritier soki peut-être dans une suspension pour ça ba période moi ba suspension peut ba 2 mois na zobeta va remplacer peut-être à Jani babilo c'est normal au côté répertoire mais na temps au yesinga qui non donc du coup ngako tu so na podium te au monde que non il faut mais elle voit parce que so na posé na ebi ten na ebi premier donc na ko couvrir bien banine et tout donc au monde que no bansembo ebele nga banda oyemba wana za nango problème na linga suko lo mambo ba les passer te lelo to sala ki lelo ozopa to sala ki lelo ba mayopi sexy yango ba mayopi jipa mukuse banine et tout ozopande wana za ba les passer kinga non au moins banda kunyoso mingi nyema même yo na ba peut-être ba petit na palais lelo to ngai na sana mwana nga moko boye azala pe proche ngazo ibsanga ba makambo ofunda ve moninga nae quand on jouait ye wana moto asala ki boye okuti tâche mo ebi que non c'est lui et ça comprendre un peu c'est normal akoye bison pe que non voilà je voulais prendre ça pour appeler ça père atel que non alinga lia on ande ko nae kamote accepter ya ke kuno oui na ibsi dia papa lia osani ça parlait. Merci beaucoup na passage dans tout le monde a pas complexe wana. Tout retenir na émission non en fait tolobi moi mingi opposé na ba question ebele na lingana za vraiment disposer na ba question na yo mais entre autres tant que tout combo héritier mais tolobi concert na été azobeta journée azobeta la Zénith azobeta pe la Zénith les 3 juillet les 3 juillet donc voilà na pesi bango tout encouragement ba betande bandula bien et ça la biso paie bien tant que tous là que non ba artiste ya Congo bazobeta et puis ba collègue au biso to na bango na musalango donc voilà fali pour pas beta le 2 dans les fali pour pas beta les 2 dans les 3 stade de France ouais donc du coup et ça ozo mona siko be migeniema ane mobimba musique na biso ezobeta na France c'est bien. C'est bien, c'est encourageant quoi. C'est encourageant pour la musique à Congo. Ce que tu vois que tu as ba croc à jambe. Ce que ba croc à jambe on bozo sala wana. Omoni ba vient sonne, ba vie beaucoup, ba vie na biso tout, ba vie mukulu, ba nini. Ba beti musique a bien. Les lots tout est les 12 en fait, les 12 ah ouais, donc on a bani promotion en côté. Oui, c'est mais papa, on a servi ba promotion bien. Mais le bel est déjà vu promotion na yo tout ça na sima. Makamune dia na lobagi. Donc du coup, voilà, donc pour les appeler émission na bando bandaki pe bani donc mais ça le quoi tout beau ça c'est ça aussi. Mais oh. Nabi auta obeta nini? NGR na Bruxelles. Un mois kaka ceux qui a gagné les 12 juillet les 12 juillet au mois de juillet au bandou les ebele ouais bandou les ebele donc tout soutenir bandou les tout à Congo et ben t'as bien parce que biso petozoya zotoya migeni ma kala tete ozo pe date
mais na olinga te ke na ya nanu koloba yango avant ke na bombe tozozwa date total la baninga mususu merci na passage ya bango ba merci na bango tout balandi biso un grand merci na bana monde entier au balandi biso donc ouais, là je vois Dodembenza Tripoli, mon père ouais, donc London City na PC Bambote, Venanga Lopez Sambi, à Bossanete, Dani Ngenge, il y a Sandrine Ngenge na PC Bino Bambote. Là je vois encore Tansiano et là Flash et Camp Couleur, donc na PC Bambote place aux Ali, maman na Bélange. Donc na bosani pété soki na bosani ozala mabe miningi donc na kansa na bosani Klets kabe ya korino plus important que l'école temps na banda gine na succès na JC Pelete Zoro na peso bambote place aux Ali na bosani pété Docteur Roland Milan na ko bosana pété ser na ngai Dudu Mbananzo. Il y a Doudou na PCP Bambote place aux Ali, bana tout à Bruxelles, bana Paris, bana Lyon. En tout cas, merci encore, hein, Ikuru. Merci encore Ikuru. Donc bino tout bana Lyon, donc il na kay na bino parce que le 8 mars na zalaki na Lyon, donc zalaki vraiment bien na sepela ki na ndenge bino tout boyamba nga Félix Munangi, donc Bambo Théâtre na bino tout JDT Lyongo, donc ba centrafricain Nyon Sopé na pesi bino Bambote partout boza dans le monde. Bozela kaka mayopi sexy mayopi jipa mukuse mayopi pete donc c'est pour très bientôt toujours que la bino de single wana bo bina nango parce que après toye na koyema bo continue ko consommer lisusu doser nzembona doser et tout donc na moni mikolo yo bazotine ba challenge ba TikTok et belé en tout cas merci beaucoup na batutu oyo bozo consommer yango donc je suis là pour vous faire plaisir parce que la musique et ça pour nous adoucir merci parce que mutu na biso bongo na biso ezala à peine a besoin il y a moins adoucissement pour na chanson na quoi donc je dis encore merci encore une fois Migeni ma fauteuil jaune na invitation na yo uzala so na komi Paris du coup uzala souple à ko inviter ngai donc merci encore une fois na Iba Claude hein bana Bruxelles Iba Claude na Bosani Hotel mon vieux José Calvanda les amis de Miel Binotou na pesi bino Bambote Banzoi Banzoi pe balamuka parce que Banzoi bazana kati ya banini nango et tout na minito Banzoi bolamuka de monde entier tout balinga ka voix oyo bolamuka po tango ngonge robeta bozala toujours présent donc merci encore une fois merci tama de retour dans l'émission merci. Chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatuza, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto neyebi te. Yaka, tokiti na metro Château Ngutia Daka Yaou. Daka Yaou awa. Uzomona Kimbondo. Oh la. À Paris. Jela na oyeba asaka mon lazabo asaka so mina bila metro. Papa mukolo boya takota musanga. Biso beta ngaba ba nini. Tanga.
awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye mpona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala maforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene mahanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza nde ka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche nono yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko mona ekokikoti wana sino kopasuka nakotela nakobomisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit oteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. oya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.